Ma Mission TV, le miroir du monde. Que Martin Fayulu a une puissance. Comment la Martin Fayulu Maboko? Voilà. Est-ce que Martin Fayulu a si là? Est-ce que Martin Fayulu a si là? Martin Fayulu a cousi la terre. Oyo alindi Martin Fayulu a si là. Asala mokili na ye. Ba député national ya la Muka. Balongoli 35 députés. Est-ce que vous comptez Mango? Est-ce que vous comptez Mango? Na ba 35 députés ya la Mukawana, misatu ya SID. Député misatu ya biso ya dynamique de l'opposition. Ba invalidé député na biso Jean Goubal. Ba invalidé député na biso mususu mwana Feshi. Mais c'est l'abbé quoi? Et bah invalidé député na biso ya Tchangu Blaise Monizi. Est-ce que tu connais Mango? Tu connais Mango te. Soki Nganga Maele ayebisu eloko il faut ndima yango. Fayulu alobaki élection wana. Ba élection nyonso. To bandela élection mususu. Eloko ya liboso yango wana. Olali olamuki yebake président na yo na zwimbu konzite. Il faut que bunda jusqu'à mukolo a récupérer victoire na biso. Est-ce que bondimi yango? Ma Mission TV, le miroir du monde.
Banangaba. Merci beaucoup. To sepeli bakonzi baboni bino ba sepeli. Lisusu. Nga ou bien tokobangisa. C'est que Martin Fayoulou azali puissance. Tobeta la Martin Fayoulou maboko. Voilà. Qui programme pour que aya to salana ya matinée politique. Mais bakonzi ya bamboka mususu batindilie invitation. Lelo na tongo 8h azui avion akeye na Paris. Alobi pesa bande konanga mbote. Est-ce que Martin Fayoulou asila? Est-ce que Martin Fayoulou asila? Martin Fayoulou akosila te. Oyo alingi Martin Fayoulou asila asala mokili na ye. Processus électoral ndenge boyebi tokendaki élection le 30 décembre 2018 toponi président de la République toponi ba député na biso niveau national niveau provincial sikoyo na kotuna bino awa bino bana ngaba bovotaki nani na présidence de la République? Bovotaki nani président de la République? Ah, bovotaki Fayoulou numéro 4. Voilà. Na kendaki na ba province ya Est. Na kei na Kisangani. Na kei na Bazwele, na Buta. Na kei na Otuele, na Isiro. Na kei na Ituri, na Bunya. Na implanté ba siège ya parti na biso. NCD. Nazalaki na Kwilu. Et puis tokei na Nord Kivu. Bande ko mususu bakendaki na ba province mususu. Fayoulou président. Est-ce que na moment Seni a publié ba résultat? Est-ce que bimisi Martin Fayoulou? Est-ce que azali président na biso? Azali président na biso te. Président na biso to votaki kombo na ye Martin. Voilà sikoyo. Députés nationaux ya la Mouka balongoli 35 députés. Est-ce que beaucoup de mango? Est-ce que beaucoup de mango? Na ba 35 députés ya la Mouka wana misatu eza ya SID. Député misatu ya biso ya dynamique de l'opposition. Ba invalidé député na biso Jean Goubal. Ba invalidé député na biso mususu mwana Feshi. Mais c'est l'abbé quoi. Et ba invalidé député na biso ya Tchangu Blaise Monizi. Est-ce que tu connais mango? Tu connais mango te. Soki nganga mayele ayebisu eloko il faut ndima yango. Fayoulou alobaki élection wana ba élection nyonso tobandela élection mususu eloko ya liboso yango wana olali olamuki yebaka président na yo na nazwi bukonzi te. Il faut que bunda jusqu'à mukolo a récupérer victoire na biso. Est-ce que bondimi yango? Voilà. Et dans le mois de juin, rendez-vous ya liboso le 23 mois Namboka Jean-Pierre Bemba Zozonga biso bana ya SID il faut tokende koyamba ye. Est-ce que bondimi tokende koyamba moi Namboka Jean-Pierre Bemba? Ok. Na kotindi la bino ba bus tokokende na aéroport et tokende koyamba ye. Sabango na monde entier
que Fayoulou Madidi azali président légitime ya RDC. Le 30 juin bandeko na ngai tozali na marche ya munene mboka mobimba. Est-ce que bondimi marche wana? Est-ce que bondimi marche wana? Voilà, commandant du peuple à sa lobby. Tokotelema ba ville nyonso, ba province nyonso totelema bandeko na ngai bitumba, il faut to continuer. Soki to lembi nzoto, soki to continuer bitumba te, ndenge na lobaki na kanuka bokolamuka na tongo. Omoni ba pikepe o ya sikabaye nango ya pembe bazokende na ba porte batie mama batie papa bino bana bobimi bokende na baboti na biso wapi bayebisi bino ke non bango basi batekami deja bakende ko livrer bango turu ya sima bakoya pe bateki bino bana après koteka biso bakokabula mboka oyo parti bateki yango et puis to disparaître. Tolingi chaque jour bokendaka bozwi adhésion na bino bosombi ba carte de membre na bino tokoma ba militant ya SID ebele tokoma ebele. Est-ce que bomonaki biro na bino? Bomoni biro na bino te? Ah. Cordon. Fayoulou nayoki bino te bana ngaba. Fayoulou 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 ya biso aza ya konome te ezwami na kianza numéro 11 soki ozomata eza en diagonale na ancienne maison communale. Donc ba oyo bakendaka so comme on a président totie photo na ye ya président de la République, président élu Martin Fayoulou Madidi eza wana eza ya kobosana te akoya soki apesi programme na ye tokokende koyamba ye. On a Sud Kivu bandeko na biso bazo kufa chaque jour bolanda ngai parce que awa bobosana te bomonaki commandant du peuple le président légitime pendant campagne era kitaki na Beni Butembo era kitaki na Kisangani bango nde batombolaki campagne présidentielle na ye liboso. Mais bandeko na biso wana bazo kufa chaque jour. Insécurité eleki. Bandeko na ngai bolanda ngai bandeko oyo bayibaki victoire ya peuple. Après koyiba victoire ya peuple basali 6 mois sans que babimisa gouvernement. Est-ce que Moutou a gagné qui élection à cause de 6 mois sans gouvernement? Est-ce qu'à cause de 6 mois sans gouvernement? Omoni Moïbi et Zalakamana Mouté. Alors, Sikoyo, pendant que Bandeko na biso bazo kufwa na insécurité, Awa Banque mondiale a outil qu'on publié enquête à Sali 40% ya bana bazokola na malnutrition bakomi na insuffisance mentale soki totelemi te bana wana balobi bazali d'une année à 5 ans bazokola na retard mental 40%. C'est-à-dire que ceux qui ont 80 millions d'habitants, ceux qui ont 30 millions d'habitants, ils ont un retard de croissance. Alors, dans 20 ans, ils ont 25 ans. Donc, la population active,
Donc dans 20 ans, nous avons 80% ya batu bizengi. Alors, plan wana basali yango pour que dans 20 ans, mboka oyo eza la colonie, baya ko coloniser yango. Alors, est-ce que bino soki tolali totiki bana bazo kufa na nzala 40% pour que tokoma na 40% ya bizengi ya batu bazanga mitu dans 20 ans, il y a 25 ans à 20 ans. Est-ce que bokondi mboka oyo etekama? Papa kolala te, mboka ezokende. Mboka ezokende soki olali yaba que lobby chef ya section coordonnateur otozana ye awa na commune Ngaba Mobimba na senyi ndeko Alain Sikatende ala kaliboso. Merci. Voilà, Pasteur Gauthier, coordonnateur adjoint. Actrice ya SID. Na commune ya Limité, Azali Maman Chantal. Maman spéciale la Mouka. On a qui est? Tango maman la télémi, ambassadeur Basangani Boete. Basali déclaration balobi mibe kwa cour constitutionnelle eza hors la loi Boete. Elingolo basoye ba maman ba télémi makambo sala nini? Yango na lobi ba maman nyoso baza to c'est la bino bo c'est la nini. To lingito za l'ensemble. Ba papa ba papa. Do uta na mupanzi na bino Boete. Est-ce que to ko tambola so bino bozate? Biso nyoso lisanga. Dati kaka. Indépendance ya RDC. Boete. Esengeli biso bana Congo tolia mbongo akolta na biso Boete. Tolia mbongo atiama na cuivre na biso Boete. Est-ce que esengeli mi parabali yango? Esengeli bato bazwa kite bazwa la classe baokanga classe tant que signé ba bulletin ba olobani. La géographie ozwaki combien? La histoire ozwaki combien? La anglais ozwaki combien? Total esali combien? Boete tilelo nanga olobeloko elingoloba il faut nanga asala recomptage. Il faut cour constitutionnel asala recomptage. Yango tolobi mikolo vidéo de makambo. Merci. Merci beaucoup maman. Ok, mais nazali na ba maman pe Yangaba. Est-ce que maman Yangaba bazali? Des femmes, action des femmes de l'ESID, à secrétaire national na biso. Maman, pesa ba na moi liloba muke. Merci. Secrétaire général à lobby, Nazali, présidente Yaba Mama, na SID na RDC. Donc Naza na Esengo, comment na ke ba mama batele miwana. Alors na lobby ba mama mbote. Mbote mingi. Mais évidemment, ndenge tolobaka biso na SID, esika papa telemi, mama pa telemi, ba papa pe mbote. Mbote mingi. Kotia maele sika na bino botelemisa parti na kati ya Ngaba. Donc esika botika distraction owaneza distraction mboke kendeke na makambo boye omoni ndenge baza koloba kongola lingini ni miziki baotyela biso miziki mais sikoto tolingaka lisu distraction te boye te oyo tozosala eza makambo ya motuya eza makambo ya mboka boye te toza kobundela mboka bozoyoka ndenge ezali biso en tant que député mayele na biso eza esika na bino po cour na bango na nanga
Bande Bandeli. Boye bien goti. Normalement, Tokokaki Kozanga majorité parlementaire T. Pour Tozu président na 64%. Et si Kanyo so ba voter président na biso, ba voter ki ba député. Boete. Mais Mayele na biso ba député ezali na bino. Ata bakati biso, ata toza mukie. Soki peuple atelemi na biso toza makasi. Boyoki yango? Toko kakuna te toko bima libanda toko mobiliser peuple boyoki yango alors Mayele na biso ezesika na bino na lingi bino mingi kaka numéro 4 biso awa à partir ya Ngaba côté bana kampa bazalaka bamataka epi bakitaka côté eza pembeni ya Lemba toza pembeni na bango na limité le 30 juin oyo tokosila na Bomoni kete mama oyo akosepelisa biso muke mais avant sepelisa biso na mbote ya eside elengi merci après tozali na devient une voule après ça va na mbote Makala papa merci animateur na kaye le fou de Fayulu boyo kalo komo ko na sabino tozana likambo Papa, lungola loboko. C'est les deux rendez-vous du mois. Le premier rendez-vous, c'est le 23 juin. Donc, c'est le dimanche. Toute la population congolaise, mais spécifiquement les membres de l'ESID, sont priés, les membres de l'ESID, de se mobiliser le 23 juin pour réserver un accueil chaleureux à l'un des leaders de la Mouka qui regagne le pays, Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba rentre au pays, la terre de ses ancêtres, et nous lui devons un accueil digne. Ma Mission TV, le miroir du monde.